Campagne électorale et bandit na Congo Brazzaville pour mapona mima mokonzi ya mboka le 21 mars bayi opposition ba palelaki mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso na kobanda ya ye campagne électorale ya mbona ntango uto mwa mikolo. Joseph Kabila azongaki lobiloleki na Lubumbashi sima na mobembo na Émirats Arabes Unis mpe na bikolo bike ya Afrika ya Est PNC. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique ya kala alekaki pe na Tanzanie, Zimbabwe pe na Zambie. Bakonzi ba Sénégal balaki kozongisa kimia sima na mbela ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres. Bato banei bakufaki na bitumba na baibu kingi kolanda bokangami bwa opposant Ousmane Sonko moko na bakandida na mapona mima mokonzi ya mboka oyo afundamaki na mbeba ya koluka kozwa mwasi na makasi. Mokonzi ya kala ya ANER misalam ya bokingi ya ekolo Congo Démocratique abengisami koyanola umwa mibale mokoya na parquet général ya cour d'appel Kinshasa Gombe. Kalev Mutondo akendaki te mikolo mileki ntango abengisamaki mbala ya yambo.